Bino ba mama, boyo kanga iwilu. Bino ba mama, boyo kanga ikiawanga. Yokanisa maso oyo ngai natikilaki bino. Bino ba mama, boyo kisinga isoni. Yokanisa maso oyo ngai natikilaki bino. Bino ba mama, boyo kisinga isoni. Bino ba mama, boyo kanga iwilu. Bino ba mama, boyo kanga ikiawanga. Yokanisa maso oyo ngai natikilaki bino. Bino ba mama, boyo kisinga isoni. Yokanisa maso oyo ngai natikilaki bino. Bino ba mama, boyo kisinga isoni. Bilembo ya banana bino solo bina sadana. Uzali koso pamakila bino. Na komba tata ya mwana pe tata molimo mosantu mbote mingi batata na ba maman na ba jeune biso vraiment ezanga babino maman Angèle Afonso ya solo esengo makasi bienvenue na carte na tranche na bino ya mercredi solution émission oyo bokolingaka vraiment ya solo bato mingi bakobenga kanga toujours na kolobaka ete émission oyo ba maman ya lokumu ezali chaque mois une fois na mois s'il vous plaît. Donc une fois na mois donc yango wana vraiment esengo makasi mokona lelo. Merci beaucoup na katna sima caméra kuna tozaina lisungi ya papa Domingo Simbala directeur ya technique. Merci beaucoup papa na image kitoko bason kitoko vraiment si vous avez comment maman Angèle ntela linezo mona na ezali ba image. Merci beaucoup papa na musala kitoko tozai ko sala équipe ya rateleki tata nzambe azwa lokumu musala ya pasi ba pesa baba na batu bamona ngo pasi kasi biso tokozula yango mapamboli ya solo tata nzambe azwa lokumu ya mingi batata na bamama ya lokumu tranche na bino yango ya kitoko ona koloba tokanga deja banzungu na biso mercredi solution e bandi bamama ya lokumu lolenge nini oyo bakoki kobenga biso mama ya lokumu lolenge nini okoki kozala mama oyo bakoki kopesa lokumu na société bisika nyonso yozali. Donc voilà lelo toko découvrir la femme samaritaine. Donc samaritaine moi si wana to yibi histoire mama wana lolenge nini azalelaki bizale zaki ndenge nini e ndenge nini ayaki kutana na nkolo na biso Yesu Kristo. Donc voilà tokozwa mukanda na biso verset 25 tina 31 to landa to tanga ngona bokebi la femme samaritaine to yeba misala nini ya zalaki nango ya solo ba mama lokumu bisika to zali sengo makasi to sepeli ya mama Angèle. Voilà et ça bongo tata nzambe alingi to zala ba mama ya lokumu ya makamo malamu ba mama ba ko pesa esengo na société ba mama ba ko yokisa nzambe na bango sonité na kati na société. Donc yango wana tozoi kolanda bizali na ba mama ya malamu oyo biso bakimbangise tolandaka bizalele ya mama mwilu kiawanga ntitani o tolobi kombo na ye kosilaka te na minoko na biso pamba te azali ndakisa na biso ba mama na ngai bisika tokutami esengo makasi la femme samaritaine. Mwasi wana vraiment la femme samaritaine akili kokutana na nkolo. Des fois tokomona na kati ba vie na biso ne tozali ko vivre na sa tango ba maman tozali komona ba maman lolenge nini comportement nini tozali kozala kolakisa na mokili et puis na miso tata nzambe lolenge nini tozali kotambola ya solo batata na ba maman la femme samaritaine bizaleli ya mwasi wana ezali lolenge nini eza bizaleli ya mabe azali na réputation moko ya mabe oyo ezali kopesa meme tata nzambe lokumu te na société azaki même pas na valeur lokumu ezalaki te parce que azaki mwasi ya ndumba. Mwasi ya ndumba tokomona ka solo basa ndumba lolenge nini ba jijaka bango ndenge nini lokumu ezanga kati na bango lokumu esilaka parce que azali kosala mosala oyo longo banite mosala oyo bato bakosipa na yo te même mobali ya libala akobanga kopusana na mwasi ya lolenge wana parce que akoya kopesa ye lokumu te
akopesa lokumu te yango tokolobaka ba mama ba jeune mosusu bakolobaka mama jeune ba mama eza ba mama non mama nyonso kobanda soki ozali bebe babengaka ye mama. Réputation ya mwasi ya lokumu do réputation na biso ba mama esengi tobatelaka yango ntango mwasi abebisi na age na yo bolenge ozali kokola ozali kobebisa réputation na yo lobi ekokute yo cher ekoratape yo à l'avenir meme na libala likambo kie mobali akokoma kozongisela yo makambo oyo osalaki etambo nini ezalaki ndenge nini yango wana ntango nyonso biso bamama tozali kobeta koteyana lolenge nini tokoki kotambola na société basi ya ndumba tokomonaka misala bango bakosalaka elelo tozali komona meme awa na poto tokotambola bamboka tokotanga bakombo te toyebi na poto tokotambolaka tokomonaka basi mosusu na bavitrine mwasi atandami nde na kati ya vitrine mwasi mosusu na kwe moko boye tokomonaka ebisika nyonso ndenge bazali koteka nzoto mpona nini ya solo lelo tozali koloba todécouvrir mwasi wana lolenge nini akutani na nkolo yesu ya solo nzambe aza malamu toza bana ya mapamboli mai oyo tata nzambe alingaka te epai na biso eza mpona bolamu na biso eza bien mpona biso ate ya solo ngai nakosala boye nakozongisa vi na nga boye donc bon nazobala te nasalaka kindumba mama lokumu nazokenda se parce que oyo tata nzambe abongiseli yo oyo nzambe azali kobongisela yo liboso tomonaka te bamama lokumu liboso tomonaka te liboso mai tata nzambe azali kobongisela yo ozali komona te mpo balobi tata nzambe amonaka liboso ayibi vi na biso eza place na tata nzambe ya solo batata na bamama la femme samaritaine mama wana ya solo nde tozi kotanga na kati na bible wana botala yango malamu histoire ndenge ezaleli mama wana moko mosusu alamuki na tongo abongami na ye akende kotoka mai aketoka mai na esobe toyebi na ntango akala ndenge ezalaki ntina bamboka lolenge nini ezalaka okende kotoka mai mama wana donc nesengo nde makasi ayebaki te jour wana akutana nani jour wana batata na bamama vraiment bamama na ngai ya lokumu mokolo wana ezalaki lokola mikolo nyonso te ezalaki jour mo lokola jour nyonso te mama samaritaine abongami azwi biloko nde atokelaka mai ye wana inde ake kotoka mai diku atala boye na ebale pasi atokaka mai ngambe mobali avandi wana ndona koloba mpe na makasi na biso motema ne mpe ebetaki papa oyo avandi awa nani abandi kotoka mai amona botata wana akutaki na pembeni na ebale wana apesi ye mbote mama wana mpe apesi mbote papa wana asengi ye mai nkolo na biso yesu kristo asengi mama samaritaine mai mama pesanga mai na mela parce que nkolo yesu bautaki musika na badisiple na ye en tout cas ntango wana tobi lolenge nini bazali kotambola mulai nzela mulai ta mosusu makolo vraiment alembaki nkolo yesu kristo alembaki na bonzoto ngeza na bonzoto apemi na pembeni ya mwa mai ebale ezalaki wana esobe apemi na ye bayekoli bakende koluka biloko ya kolia mpo balesa mosuni ndenge ezalaka nzala ezwaki bango nde bisika wana tata nzambe asalamaka mosuni fo ezalaka ntango asala likambo na ye bato bazala te abongisaki yango lolenge wana ke alinga sona mwana na ye moko babunga nzela femme samaritaine tata nzambe azwa lokumu alingi biso mingi soki alinga kota na vi na yo jour wana mama samaritaine azwaki amonaki loboko ya nzambe akutanaki na nzambe face à face oyo babengi mwasi ya ndumba mama samaritaine kolo yesu asengi ye mai mama pesanga mai na mela mama wana lobi kasi bino boza ba juif biso na biso toyokanaka te mbala moko nkolo yesu alobi mama atali mama wana boye mama ngai naza mai ya bomoi soki napesi yo mai na ngai okoyoka lisusu mai posa ya mai lisusu te mama wana atali boye moto azoba makambo nene boye azali nani kolo yesu alibi na ye yelanga mobali na yo batata bamama mama wana alobi naza na mobali te bamama na ngai vraiment esalaka pasi mingi bizaleli oyo biso tokolakisaka
na ba mama mosusu oyo bakasalaka vie wana ya mabe oyo tata nzambe alingaka te oyo babengi basi ya ndumba. Pourquoi bazalaka soki donc azana moto azovivre na ye toujours soki moto atuni ye ana mobali te ata azala bango mibale misato mine ye so batuni ye mobali aza te azalaka kaka te eza mawa mingi nzoka azana mibale misato mine okomona mobali ya lendi azali ya mercredi azali mobali ya vendredi azali na mobali ya weekend aza kasuka akute na moto na libanda na mobali te mais j'ai poussani maman kolo mobali azalaka te est-ce que dérange biso te ba maman et dérange biso te ozwi awa bato na ye mobali azali te ezali bizali moko lokuma mwasi esilaka tosisaka lokuma mwasi na etamboyi na biso alors mama samaritaine ayebaki te ke wana akutani aza nzambe akosi ye mpe alobi na ekende na mobali te moto ayebi biso ke yelanga mobali na yo ya solo nzambe amonaka biso misala oyo tozali kosala mpona nini tozali koteya boye ezaki totika banzela wana oyo tozali kosala ya mabe ya bizali mwasi ya ndumba mwasi azali mama tata nzambe ya solo bamama na nga esengo makasi nakaka esengo makasi kosoba masolo na biso bamama parce que nzambe atia eloko moko ya makasi kati na biso ya valeur tala na mama memaka mokumba bana 9 mois moto ayebi sekele ya tata nzambe na mama azali te mama azali eloko motu ya tata nzambe azala ndenge alalisaka papa Adam ye azwi koti wana abendi yango abandi kosala mama makambo tata nzambe bayokani na mama ezaka sekele ya tata nzambe na biso bamama yango wana nzambe na biso azali kotinda biso basali na ye bateyi toteya bato ya mokili toteya bana toteya bamama toteya bandimi toafronte bandimi parce que basandumo tozali komona nzela na balabala nzambe mpe aza na posa na bango tata nzambe aza na posa na bango soki nkolo yesu azwaki ta na ye ake kovanda na libanga wana to na ebale wana ezalaki na ntina ayebaki il savait que la femme samaritaine akoya ezalaki jour alipamboli na ye ta nzambe aza malamu. Merci papa Simon Kimbangu na bolingo na yo tala nano molimo mosantu nzambe kati na bato papa Simon Kimbangu kolo yesu ayaki na ye amonanaki na ye alobi Kimbangu naponi yo bobatela bapate na ngai oteya bango obikisa bango na kombo na ngai kolo yesu bayokanaki na papa Simon Kimbangu nani oyo ayaki kopesa maboko na papa Simon Kimbangu mama kaka mama mwiluki awaka nzitani alobi Simon Ndima nakopesa yo maboko mama ebele o bazali réputation na bango ebeba etambwi na bango ebeba bana bomwana mosusu oyebi te pourquoi vi na ye ebeba mpona nini akoma na nzela wana ya kindumba il faut koaffronte bango kokuta na bandimi ya ndenge wana kosowa na bango koteya na bonzambe nyonso kolo yesu ayebisi biso ete ayaki mpona bato ya mabe babongwana aki mpona bato malamu te soki bato malamu bazalaki nyonso na kati ya mokili kolo esangaka ye akufela biso te tata nzambe anga ntina mwana ye te asupa makila na ekuluzu mpona biso non bamama eske tozalaka na esengo tomonaka ekolo yesu mwana nzambe babaki ye na ekuluzu makila ezotanga nzambe atika mwana ya mpo ayebaki bato mabe baza na mokili ayaki akufelaki biso na ekuluzu mpo tozwa bomoi ya seko lelo tozali komona vraiment bizaleli wana soki nkolo yesu akute na la femme samaritaine ezaki mpona bikisa ye ezaki jour na ye jour alipamboli na ye abandi kobetela histoire avi na ye abetela histoire avi na ye oza na mibali ebele oza na 5 mibali yango tata oyo azoyebisanga makambo ya boye aza nani kasi oyo aza na ndako moko wana biso oyelanga mobali na ye olobi koza mobali te na biso oyelanga ye aza pe ya yo te nzambe na biso aza lokumu nzambe aza lokumu oyo ayebi biso malamu eza nzambe bandeko nanga bamama yo mama okangami misala oyo ya mabe etembo ya mabe mosalaki ndumba ye bango miso tata nzambe eza komona nzambe na biso alobi amonaka bisika basi bamata moki bamona te révélateur comme papa Simon Kimbangu révélateur basoche caché a révélé basoche caché ya mama wana kolo yesu abimisili ye ba vérité ya vie na ye na vie azomene vie ne présente
alakisaki yango alobelaki yango mama wana aitone akamaki makasi ebangisaki ye akimaki mbangu na village azongi na village na bango pasa utaki na ndako na quartier koganga bandeko nyonso botala makambo la kutana nango tala na kutana mwana mobali moko na yibite soki ye wana mesia oyo balobaki ke akoya nini kaka bezalaki boye soka ye wana nkolo Yesu mesia oyo balakaki bango kolo ya koyela biso ya solo na mboka ningani bango nyonso bake kokutana ya solo baye kolita mona ki baye kolita ngo baye ki baye kuta nkolo Yesu azosona mama samaritaine abi kolo bilei to koluka biloko kolia biloko yango yo potolia kolo Yesu alobi nga nazali bilei nazana bilei oyo bino boza nango te nazana biloko ya kolia oyo bino boza nango te eza nene tala parole ya bonzambe tala molimo mosantu nzambe présence ya nzambe ke bakutana na moto moko bazotambola moto moko bayebi te kaza nani nzambe kati na bato kolo Yesu c'est lui-même nzambe mai ya bomoi nakopesa yo mai mama mai wana koyoka suposa mai te eza isengo makasi kokutana banganga nzambe ozwi grâce okutana musala nzambe azali koteya ye kochola ye te kofinga ye te eza nzambe motatindi ya kwa koteya yo ya solo batata na bamama isengo makasi mokona lelo vraiment ayaya tata nzambe azwa lokumu ya mingi na bolingo na ye vraiment banganga nzambe vraiment tokomi na suka ya mission biso mokona lelo parce que ezali number 1 part 1 donc babenga keno première partie na histoire na biso ya femme samaritaine tokolanda suite nango lolenge nini tango après kokuta na nzambe na nkolo Yesu akomaki nani azalaki ndenge nini ya solo batata ba mama balandi ya mercredi solution vraiment na tranche bakolinga mingi ba mama lokumo esengo makasi mbote mingi bisika bokutami na patience na bino tata nzambe azwa lokumo nzambe alingi toza ba mama ya lokumo esa malamu pona biso mate ya kitoko esa ka bien pona to bongo na poto mkolasuka toza moya seko merci mi banganga nzambe na biso ya UK bisika bakutami bambuta mukuma munene yango ya koteya bandi babongo na kolezo affrontaki mama wana ateyaki ye donc histoire ezo continuer vraiment merci beaucoup kuna smart technique vraiment papa na biso papa Domingos Mbala na musala kitoko mukona lelo na mbote mingi na équipe mobimera teki UK merci beaucoup Mbala sima na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu amen.